soki Karine Mokonzi aza continue pona koloba na rythme Samu ezali na tina. Soki Karine Mokonzi abimisi énergie pona kolandisa ba direct pona rythme Samu ezali na tina. Tina na yango nini? Tina nango eloko nini eza kotinda la baronne Karine Mokonzi abimisa énergie. Eloko nini ezali kotinda Karine Mokonzi azala kaka na même position na ye, azala différent na position ya Papa Robo. Papa Robo azoloba ndenge mosusu pona rythme Samu. Karine Mokonzi pe aza toujours na position na ye pona rythme Samu. Likambo nini eza wana, eloko nini eza kotinda Karine Mokonzi, la baronne mama YouTube. Icône a continué ko bimisa ba muscle bongo koleka ba muscle ya tigre noir pona makambo etali rythme Samu. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa soki boyoki ke Karine Mokonzi aza koloba na tina. Pamba te oyo biso tokoloba selon ndenge mutu na mutu aza kolobela. Mais Karine Mokonzi oyo aza koloba parce que Karine Mokonzi asololaka mingi na bato ya milie, asololaka mingi na bato ya mabanga, ayebi monde ya musique bien, ayebi masolo ya ba monde ya bato ya milie mingi. Ata Karine Mokonzi ye moko aza muta milie, mais zali teke ayebi po azalaki muta milie. Eza peteke po ayali muta monde ya musique kaka, mais zali parce que Karine Mokonzi bato ebele oyo basololaka na Karine Mokonzi basololaka ndenge mutu nyonso asololaka na Karine Mokonzi te. Alors Karine Mokonzi aza bien informé pamba te ba oyo basololaka na ye basololaka neti mutu azosolola na pasteur ou bien na mama pasteur. Basololaka na ye neti mutu azokonfese liboso ya sango. Ou bien ba misusu basololaka na ye lokola baza kosolola na mutu moko ya confiance ya makasi koleka batu oyo aza na bango. Et puis ba misusu batongaka vraiment na ba oyo nano batonga te. Pa ya Karine Mokonzi batongaka babimisaka penza nyonso. Yango wana soki Karine Mokonzi aza insiste modèle aza koloba boye, soki aza totalement contre bolingo ya rythme Samu parce que aza na mingi na kati ya motema na ye, aza na mingi na kati ya mutu na ye, mais eloko moko nde akobimisela biso yango te. Voire même oyo azolobake ya sœur Marie Misamu akotikala pe koloba yango te. Akoloba toujours likolo pe akoloba toujours ne stratégie ya rando. Et stratégie ya rando wana eza ba arme biloko oyo ya peselaka biso bilengi na net. Mais aza ko contrôler vraiment makambo ebele pamba te Karine Mokonzi ayebi mingi. Yango soki azoboya bolingo wana, couple wana ya rythme Samu na ndeko wana ya mobali Karine Mokonzi azomona makambo musika, bien sûr selon ye, nga toujours naza pe kaka na idée oyanga na makambo nanga, mais Karine Mokonzi ndenge aza wana aza sûr parce que aza informé na makambo ebele. Bien sûr na vie ya couple ya batu nzambe kaka muta desidaka, mais Karine Mokonzi azoloba selon biographie ya makambo ebele ya ndeko mobali, selon ba biographie ya bato ebele oyo baza na monde ya musique, selon biographie
ya batu oyo ayebi mingi ya mibali ndenge balobaka na ndenge bakonfesaka pe bakamarade oyo aye na batu bafanatique na bachinois na bafani oyo babengake bango pe baexplikaka bavie ya bacouple voire même ya bango moko voire même babetaka na masolo ya papa robo selo bango. Donc Karine Mokonzi atonda bainformation na ndenge ya kosakana te apart ye moko babengaka ye bapese bainfo na bato akutanaka na bango na monde avivra bato pe oyo ye bazali lisusu na service ya kozwilaka ye bainfo bakongolaka yango wana. Karine Mokonzi tango aza koloba makambo ya Rit Misamu elingi koloba aza penza sir na makambo azoloba aza penza na kobanga pona vie ya Rit Misamu. Donc azozwango penza au sérieux parce que aza sir au moins à 80% qui Rit Misamu akoya ko vivre calvaire vie moko ya pasi na kata bolingo wana. Tango pasoloba bambanda ya Rit Misamu banda bien sûr baza ba ex ya mobali wana ayebi tina azoloba po azana befo na bango. Alors soki pe azolobela mobali wana parce que azo continuer til sikoyo kozwa ba info même sikoyo ndenga za boye après avoir kosala ba émission yo befo mususu ezoyela ye pe azo vérifier rapide mais lokola ezouta ba bisika na bisika yango wana aza kokebisa deja Rit Misamu po kota na deuxième étape te tina troisième étape akoma na ndako ya libala yango aza kolakisa Rit Misamu erango yo sala choix na yo po Karine Mokonzi aza penza kopekisa ye boye te à 100%. Aza kopesa ye avertissement aza ko avertir ye nzela oponi eza na risque ya makasi oyo yo ozo imagine te oza kaka aveugle ne loko yo ezotinda ozala aveugle. Mais ngai Karine Mokonzi nazomona oza na 80% ya risque yango. Karine Mokonzi tango azoloba te kaka po apesa biso gu ya kopopula ya rando azoloba pe kaka te po apesa gu ya net mais azoloba vraiment po azako s'inquiéter azako mitungisa pona Rit Misamu na ndenge ya sérieux na ndenge penza ya solo yango wana akoki même kobeta Rit Misamu fimbu soka zoyoka te pamba te Karine Mokonzi pour le moment aza lokola mama leki ya Rit Misamu bien sûr par acoustique mais Karine Mokonzi na minute oyo a sauté a komi penza mama leki biologique na ko yango wana Rit Misamu tolia bien kotambula na parité côté Karine Mokonzi za po okokozwa kakato kokosa na liboma te. Karine Mokonzi makolone wana milai soka tombolango likola becho kakato okokoma mokuse bokanisa teke abundaka te aza na force te mais force aza nango yango wana Rit Misamu banga mama leki no zala bisiko za soko kosalela osaleli soko kosalela te kosala te mais kokoma pembeni ya Karine Mokonzi te po akokobeto kakato mbala moko okomokuse alandi pe mobali no abetie maigeri pa kwei kuna makambo esili po makambo aza nango azoloba ngo penza au sérieuse pe aza na kanda ya kosakana te nakanisa kutu boyebi mikolo oyo azanga na bakanda moko oyo emonanaka te na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour to ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakali na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour to ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.